Mbote na balandi nyonso bazolanda docteur ya Sangalubango. Naza responsable ya centre tradi moderne Sangalubango. Donc bato basala examen soi. Soko yembala liboso na Sangalubango tokosala yo examen général na zela soi. So tomoni malade nde tokosengo olanda traitement na biso. Toza pe na ba comprimé na biso moko pona ba maladie nyonso. Donc, tu as plus de 200 produits en comprimé, plus de 2000 produits en sirop. Donc, tu as des maladies, tu as des généralistes. On a Luanda, tu as Palanca, ce qui est une église à bondage, ou bien un numéro est affiché, aux docteurs en Sangalban, on a Luanda, on a Kinshasa le 25 octobre. Le 25 octobre, on a Kinshasa. Donc, si on raté le 25 pour mon anga, pour nous mettre à Kinshasa, et vous avez moins difficile. Donc, bandero bazolandanga, baya na Palanca sanator, na église à bondage. Bengi na numéro wana bazonga moko. Donc nazonga Kinshasa le 25 octobre au ya mois prochain. Donc tozana ba kisi belé o toketa ba maladie belé to bana na kisi to bengi na komba mbuji utilité nango eza nini etketaka ba hernie nyonso sans opération. Tokotanga hernie to bengi ya ba testicule to bengi hernie scrotale, ba hernie inguinale, ba hernie diaphragmatique, ba hernie interne. Hernie autobengi bilatéral, hernie nyonso wana donc hernie autobengi discal ou ya disca mukongo. So za na hernie nyonso kisi yo ya mbuji ezo traiter. Côté ya mwana mwasi ezo traiter myome, kyste, fibrome sans opération. Donc ozana myome, ozana kyste, ozana fibrome sans opération. Ata ozana na ba règle pe esali ba esala o ba douleur autobengi dysménorrhée, kisi yo ya mbuji ezo traiter. Si vous avez un problème, il y a règle les obima tous les jours causé par myome, kyste, fibrome, ou soit par fibromiome, qui s'est embouché aux autres tango. Donc, autobéni polyménoré. Donc, règle les obima, moi, c'est le premier jusqu'au 30. Donc, aussi, c'est makila et obomae. Donc, qui s'est embouché aux autres tango, ou soit autobéni hyperménoré. Règle les obima 3 jours, 4 jours normal, mais les obima ya bambuma kisi oyo ezo traiter kawana. Donc à part kisi wana ya mbuji toza pe na kisi ya matela. Kisi ya matela pe ezo traiter myome, kyste, fibrome sans opération. Ou soit ba règle douloureuse ya mwana mwasi pe lisusu to bengi ba dysménorrhée wana, ba hyperménorrhée règle ezobima 3 jours 4 jours normal mais ezobima ya bambuma ou soit ba polyménorrhée, règle les cobima dit les premiers jusqu'au 30. Qui sont ya matela les autres temps, les autres étaient pas hernie nyonso, ba hernie scrotale, hernie inguinale, hernie diaphragmatique, ba hernie nyonso sans opération. Tous à peine qui si ya mikanda les autres étaient problème ya kobota ya mwana mwasi. Soko zana hormone mukie, au mona glaire cervicale te, qui si yo ko sala ke, au mona glaire cervicale, au vilagate qui si yo ko sala ke, au mona ovulation na yo. Donc na 14e jour no to benga faux date wana au mona ovulation na yo. Donc les autres étaient ba makambo ko bota nyonso so lingo bota kisi onde botisa ba hormone ko matisa ba hormone ata hormone kitaki ko matisango. Ata mwana mwasi azana aménorrhée absence totale ya ba règle. Donc nano komi na ménopause te mais ozomona règle na yo katani avant. Donc yaka osoma kisi yo usot ozana hypoménorrhée, règle les obima jour, mort des jours. Moi, je suis bon moyen aux oiseaux misati. Qui ya nini, ya mikanda, les autres tango. Les autres tango, moi, on a aménorrhée, hypoménorrhée, les autres tango. Toi, na qui si auto bing na combat chovu. Chovu, les autres traités côté à moi na mobali. Les a fortifiant côté à moi na mobali. Les autres traités azospermie, oligospermie, asténospermie. Donc, azospermie, les absence totale, il y a des sémences. Donc, moi na mobali, azas on a des sémences. Donc, produit chovu, les autres traités sans problème. Côté à moi na moi si, les autres traités sous bas hormones, les autres traités sous cobot à moi na moi si. Donc, les a qui si très efficace. Pour na moi les a fortifiant makasi pour na bana mimbali les autres traités pe ata so liango na monoko boye les autres traités azospermie ata balobi oza azospermie ki ndenge nini oza na mobilité zéro et komatisa yo donc ba semence rapidement donc produit chovu côté à moi si na lobi ke les autres traités pe ba aménorrhée ou soit hypoménorrhée donc règle jour mort des jours et katani. On a produit papa, ils ont antibiotiques, ils ont anti-inflammatoires. Donc les autres traités ba infection sexuellement transmissible et donc le la ba syphilis, ba gonogoxie, ba blénorragie. Ils ont traité diabète, ils ont traité appendicite sans opération. Donc qui s'y parce qu'ils ont anti-inflammatoire. Donc si vous avez une inflammation, donc il y a appendice, soit vous avez un rhumatisme, ba makolo vimbi, ba genou vimbi.
kisi ya chipapa ezotri tango donc bamaladi wana nyonso toza produit ya morotese morotese ezotraite barhumatisme mpe ezotraite babilo wana nyonso oza na rhumatisme yaka nango baproduit morotese etraite yango toana produit ya bidimu ezotraite kosukosu nyonso kobanda na tuberculose asthme bronchite pneumonie toana kisi oyo etekama na Luanda na 20,000 kwanza na nini na Lunda bakisi oyo etekama pe na Lunda etekama na 25,000 kwanza etekama na Lunda donc so oza na besoin kisi oyo obenga na numéro nanga ozwa na Lunda donc eza pona sinusite ozomona malamu te cataracte na misu eza colire ya sangalon eza très efficace pona cataracte ozomona malamu te sinusite kobosana makambo mingi cataracte na misu ozomona pembeni te ozomona musika te kisi oyo ezali 25,000 na Luanda na Lunda etekama na 20,000 na Luanda 25,000 na Lunda donc na Lunda nord na Kafufu kisi ope ya nduta mukusa kusa na nzoto uzana mukusa uzana nduta kisi oyo etekama 20,000 kwanza na Lunda na Kafufu etekama na 25,000 kwanza toana kisi ya minu kisi oso utiliser ngo ya jo moko ezosisa douleur ya minu atali ne vimbaki ata epesaki munoko solo kaka jour moko kisi ya minu ezosilisa yango kisi ya minu ezosilisa yango donc jour moko kaka donc deuxième jour esili nango ata ozo ka douleur ali ndenge nini kisi ya minu eza etekama awa na Luanda 20,000 kwanza na Lunda Nord na Kafufu ezotekama na 25,000 kwanza toana kisi ya hémorroïde muto azoyoka ba mukongo pasi ba chaleur na sa makolo yango ezotekama na 4 flacons donc mutu fa somba ngo 4 flacons donc na Luanda ezotekama na nini na 20,000 kwanza na Lunda Nord na Kafufu ezotekama na 25,000 kwanza donc eza kisi ya makasi pona muto azoyoka mukongo pasi ba chaleur na sa makolo manque de libido papa azoyoka posa mama te ou soit mama azoyoka posa papa te otobengi frigidité donc ce qu'on a un problème wana ozana constipé ozana constipation babilo onyon so wana donc oyo somba suppositoire sanga lubango eza très efficace pona ba mukongo pasi ba makamu nyonso boyebi wana ya kokonda nzoto ba makamu nyonso wana donc il faut bosomba ngo 4 flacons donc eza boy 4 flacons ezo teka ma 4 flacons awa na Luanda eteka na 20,000 kwanza na Lunda Nord na Kafufu ezo teka na nini na 25,000 kwanza donc so bolingi ba produit na Lunda Nord bobengi nga na numéro nanga bozwa na Lunda Nord donc toza na Lunda Nord toza pe awa na Palanka na côté à église à Bondage so yeka na Bondage na Bondage na Palanka Sanator obengi nga na numéro nanga okutanga moko kisi ya suppositoire na lobi awa na Luanda etekama na 20,000 kwanza na Lunda Nord na Kafufu ezotekama na 25,000 kwanza donc so muto azana problème ya hémorroïde makasi ata eumeli ata ozana prolapsus rétal donc tobengi musomba na donc so ozana musomba prolapsus rétal kisi oyo kosilisa ngo ata ozana bambuma tout otiko ya niso tobengi baborele hémorroïdaire ata ozoyoka mukusa na niso tobengi ba pleurit anal ou soit eczéma anal donc ozoyoka ba mukusa na niveau anis ata ozana na problème ya hémorroïde créé o tobengi ba rectorragie donc ozosala sel ozomona na makila ata hémorroïde créé ba constipation ba miso comme jaune donc yaka na sanga lubango ozana problème ya gastrite chaleur na niveau estomac ozoyoka ba étouffement respiratoire ozana problème ya tension ozana problème nyonso wana sangalba ozana kisi nango donc ozana problème de tension hypertension na lobi pe diabète sangalba ozana kisi ozana généraliste donc so ozana problème de maladie wana ozana problème de barin no yoka pasi babulo anengwa ozana problème de prostatite ozana produit type papa pona ko traiter prostate donc ata batiaki au sonde na médecine moderne produit oyo ko traiter prostate et si sans problème. Aux en a problème il y a ba myome qui c'est fibrome. Donc ba qui c'est ali et si ça au sort ba moi na sur ba règle douloureuse au sort à son ba règle ne katana ya kana sangalba nga mo na za Luanda na kozonga Kinshasa les 25 octobre. Donc ya kana sangalba nga mo na za poso na zone Kinshasa na ko umela na Kinshasa na ko ya Luanda lelo na lobité. Donc pour avoir déjà na sali 2 ans. Donc sur na zone Congo na vanda na Congo donc peut-être na kosala pe 3 ans kuna na kosala 4 ans na zo ya Luanda te. Donc boya na sangalbangu boza décider nga moko to za la seule médecine oyo
toya na Congo Kinshasa wana na 1979 wana série Mobutu azalaka donc batradi nyonso bacha makelele wana bazaki bana mike ou sot bazaki te nan babotami te atanga ko na 79 na botamaki te donc tozana expérience ebele plus de 50 ans d'expérience donc boya boza décider bosa c'est examen en autres mobima na zela soyi après na pesi bino bakisi biso toza différent na batradi mususu wana ko tunoka na munoko apeso kisi mais biso soko yepa na biso tokosalisa examen général examen yanzo to mobimba na zela soyi tokomona maladi nde tokopeso bakisi po oyoka malamu donc boya boza décider nazozonga Kinshasa na lobi bien le 25 octobre na ozala na Kini donc bana Kini après 2 ans d'absence nazoya bana Luanda donc naza na Luanda na sali penda 2 ans na Luanda donc so bolingi bomona nga boya avant le 25 le 25 jour à Souka pour nazozonga Congo donc boya ebele na Sangalu bango eza centre kala toza la seule médecine toza médaille d'or ya OMPI na diplôme d'or ya OMPI est la organisation mondiale de la propriété intellectuelle donc bolanda ba charlatan na ba pirate o bazo cha ba makele te ngande mokonzi ya Sangalu bango donc boye na Sangalu bango bengi ngamo na za na Luanda Kinshasa pe nazoya na avenue Force Publique numéro 42 na rond-point Force wana kaka donc Brazzaville nazoya na ozaka na Mongali donc pour na ko réouverture na ya Brazzaville na ozaka na Mongali na rond-point Molar donc c'est ça quoi donc pesi mbote na batu nyonso mingi masana nga ya bomwana Freddy Kalala 600 clim ouais donc o moteki ya ba free na Londa Soul na masana nga pe ya bomwana nani Christian Mwepu na batu nyonso ba yebinga vraiment na pesi bino ba mbote donc na bana na nga na Kini papa na bino zoya après 2 ans d'absence donc j'arrive quoi.